Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème. Aïe, bonsoir, bonjour, ça dépend, il y a l'air de beaucoup de ce que vous avez à Super TV. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, on a la notification, tout. Et la carope comme la caillou, Balobina son père TV, ils sont banaté, ils sont à caca. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Eh, les noms d'habits, tout ça, on analyse ma cambo, on s'en et ça n'y a tout na non non ba Super TV chaque internet tout na nani eza nini na tongo oyo olie na hote ovandi ka boyo ko mona ka babambi mutakala eloki pa na une opération mutakala e komi nini na kata internet na ebite bo mona 2022 za mabete 2022 za mabete. Tant on va dire que on est en place, ça va publier même takala ba mama 2020. Mitakala so tali to ya mitakala e ba mama leki. Ya ba papa, ba pasteur. Vraiment besoin ça la biso boye pona nini nzambe na ngami ndata. To couper mes sous tout monde comme on travaille vidéo mitakala. Osonga mitakala. Yo bato batindi na bino ba mitakala ngo. Bon non c'est la cas moment porter pour publier ngo. Oh, faut mais ça sens té. Et ça na sens té. Pona nga ko 2020 ko ya faux année pona nga. Pona nini po bandi mama na mitakala. Na soulever na point moko. Biso na bino to vanda awa. Entre nous, en tout cas, c'est une image. Photo oyo to moni ya mutu oyo bazo ba publier wana bazo sama na mama buzoba na pasteur Moïse Mbi. Comme mona papa wana boy eza Moïse te. Na côté li mutu te mais na katika c'est eza Moïse te. Na tala ke mission moko boy na Kapage TV na pesi ndeko na ngambote. En tout cas, on a appelé une émission. Soit-disant, tout le monde est lié. Soit-disant, on a violé depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on a fondé pour Nani. Tous on a une localisation. Donc, non pas soit. Soit-disant. Soit-disant, parce que tous on a été preuve de Toyebi. Soit-disant, on a violé depuis l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans, mais au tiki na yo, au fondateur, au venditi âge oyo ne koloba ki ba violent kayo preuve eza nini bokabona sentiment ezaka sentiment te nani a publié yo tozo ebate eza pasteur Moïse Mbi point d'interrogation eza nani biso na bino ba sur internet tozo ebate na publié les pona nini tango bande ko sala makambo wana depuis na 15 ans je suppose na âge ni na minute oyo bande wana tout je sais pas na dimite que bosala ka jour na moko c'est que tout ça de 15 ans na âge za na combien de fois ça la place wana dans son ezaki tatouage mais espace ezate na nzoto espace ezenge za rotonda lokola kaiba komeli kaiba suka kaisa nini etondaka. On a nini tanga na nyoso ba parents na yo pe na ebite so ba yebaka ba fundate ba leka na TV te po ba loba mais boleki siko bolobi to boyite même ba preuve
mais même preuve en tout cas ceux qui eza Moïse Mbiye to eza mutu mususu mutu sa makamwana baleka na justice ceux qui pena mutu ngo yebi parce que biso ndeto za awa conscience no vanje oyeba ke mutu nga na tindina mutu kala eza mutu tel ceux qui mutu nga nge bimisa ke eza mutu tel mutu publier ngai funda mutu wana l'accès ba preuve en tout cas justice eza na musana ngo wana kana ninga na épingler quelque chose ba pasteur poso sala biso boye pona nini na soni tozonga catholique tozonga maison mère po juste là na ba publier sango te tozonga église aya Justin Nzengo tozonga na biso ba église to kosambela na ba catholique po ni ko sisa biso posa ko sambela biso sisa biso posa ko sambela au fond de l'église moko boye pasteur azosala makambo oyo ya lingi na ndenge na ye pasteur basi nyonso baza na kati église basi na ye au monde église pasteur on a bala te beaucoup de temps là ba fie belé jour ka pasteur ko bala ma tout la musi ya sasa ebele ba longo po ba yela kinini kofi Tozo qui n'est pas l'église, tozo kuta mokili, toyena mokili tokuta église. Frère Patrice, ça quoi ça qui était? Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Makambo to sala malibanda ngo to sala manakati ya église. Makambo to sala na église ngo to sala malibanda. Ba paye ba kozala ba se repentir comment? Monani mo pagano zo mona na ko sambela ndenge nini bango mono kutu basa ko se comporter bongo ngai. Tout qui n'écoute les frères Mike na mama Peniel na moni kutu mama Sili to ye koto to ye pasteur mon pasteur Moïse Mbiye na mama Eliane lelo lisusu na chantre na biso Michel Bakena to qui lisusu Herman takalize to zonga lisusu boy nani dans minute yo eza na fiba yo ko takalize lisusu attaché de presse il y a Moïse Mbiye. Finalement, mitakala là tout le monde ngamba libanda, tout le monde mitakala ka église. On ka sert un tel mutakala. Sert un tel mutakala pona nini bozo sala batu bongo pona nini bozo torturer batu moral, pona nini bozo ninga batu suba longa ba église. En tout cas, on a en tout cas, on peut pas conseil na pasteur na biso. Na mona ki vidéo moko si je me trompe pas, ma fa ton tatia wana na ya lobi abi. Na moni pasteur na lobi to prier pour na ba pasteur o baza publier, ce que c'est solo, nzambe ke mutasali bonga bimisa bango na miso batu bo bongwana ya solo, bo bongwana. Bobongwana parce que ça en sens c'était bobongwana. Bobongwana c'est qui to côté pour ni côté moi na comment nzambe na monoko bokomi ko skokela ngo batu na comment nzambe na monoko bokomi ko sala ngo mais n'importe quoi na lobi te basala nzambe nyonso parce que le sika batu mabe bazama ya malambe bazali exception ezalaka na te batu nyonso te na te ba oyo bazo sala ngo nga une fois na uta lemba na uti lemba ine na uta mwana komi na yolo médical wana wana na kauka pa bakoko na biso na komi na yolo médical esa na prophète moko boy na kata ya biso wana Aminata ayoki mutu moko to leka be Aminata kama na mama bana koto ya 7e rang na belinga Aminata Bianca kufa personnel abe Aminata to leki to komi liboso ena kitab singa ma sœur comment on Aminata ngabi oui. Naza posa photo solo la nayo. Naza pasteur na ministre naza pressé te solo la journée nkasi. Ça musala nzambe. Tout solo la journée ngala bana respecter basa nzambe makasi. En tout cas basi sanga posa. Na koma tabe na fana na ndaku. Na sana ngaka munyinga mabete, na sana ngaka bolamo belé. Oza anabi abe na lobi be vérité makasi na munoko. Oui na kosa kana mutu. Mais au moins nazo sala moi principe moi mikem nzamba lukata na livre attends na livre de vie de naza na livre de vie naza te mais na livre de souvenirs naza na rappela ta nzamba un jour nzamba ti na komi na point akalise na ngata attends na livre de souvenirs de vie ceux qui n'ont zaté mais na livre de souvenirs naza
to fixer un rendez-vous tout le monde un jour tel. Mais il faut banana une église nanga après église de to kende ndako. Ah problème ti papa. Na temisa makonanga ine une église. Na comment une église na bisi bino cher internaute na vanda ka abonné oka ah kwa para shimbara kongoro gogororo oyo koto abwaki ah eme bimeli kuna iye bimeli bo en aminate bimi baba sœur nyoso na ba frère bazana ka église. Donc ay bimi boye ba komi ah be bimi m bimi bo ti comment on ko ka minata batem sanga de église wana flou wana non na botité flou ne longi te wana da na boti déjà boti faza mama ko za na 3 ans 2 ans flou ya oye bateke ba passer ba sala ba wana to si église singa ote teke ko tika ngana ndako inde ngam makolo mila yo evanda ka te na ndaka passer wo to koma na komi 15 ans na si papa na namka kitongo na sala ki misala na église loba makambo ba kito sola ngana yo na simantela na zonga po ifona ke kolala passer na mona zo bisanga kasi mbeto ngo wana ti songo lala na mbeto nanga ngana to yebani te to mona ndika na taxi mama na kolala na mbeto na zonga oh na kolala na mbeto ndeni papa ote moni na église na sakana mwasi moko boye mais simbite mais to moni kombo bima ki bongo la si mwasi onza maponde ngeza yo. Na telema na bimele ka ba jour soke belé boy copine nga mo nzo na yebie mama na esko ka camarade nga kaka na kaka la shimbelo shembele kengele ba bimana camarade nga bitambola ka ndeto vanda kate camarade nga to kuta ina ye amoni biso ko mo oh mes sœurs nzamba lingi bino mingi na bite ba fongo ba sangwa pa na lobi na bino sœur na ngai nzamba lingi bino mingi na bise camarade nga omoni pasteur na betere ko lisolo camarade nga pour nous changer tes intérêts autant communicatif pour nani basala nzambe bozo nzambe soni pour nani l'église des attentes de la fin oh tonine hein moi ya na toke na combien de minutes déjà wana na ba rapport ba ndoko mo système oh pour nani bozo biso soni pour nani le non na tongo na fani na kaka bona kuna lien na ngate na lamuki boka na tongo bona mona kaka oh ba publier attaché de presse ya Moïse Mbi. Si vous avez publié, maman, bota bino, bino sambu samitakana na bango wana. Eza ndenge mo na yubiso ne ba jeune fille parce to zali. Tozo sambo abiso ne tozo sambo. Ba papa on sambu ba tata na biso basaka ka bongo biso ba jeune frère na biso ba bongo. Bana biso mbele tozo bota ba bongo. Tozo ta mo pider ko soni. Au monde peut bongo ngo publier muninga yo keta somo wana kete na bato bazo tindela ngamba so ba basali biloko bazo tindela nga na lobele no mabene le monde na to répondre à moko mabe o vani no kakelo ko sala sate o aminata tindela nga mitakala fi wana o ba publier na bisenga binga tinda biloko wana ti boza no ke no voice wana yo ka parce que ezaki ndekone je crois pas lingaka zo ba bêtise wana atindela nga ba minata tala o ba publier za ndekona nga mais le kwaza mutu mususu o lingi kako publier muninga o contribuer na publication muninga ezaki to côté botika aki to côté so publier après na simozwi nini hein o kisu muninga ka pasi nzamba pinir ko buka na nzamba ezisaka mabeto sala ke futa maka awa li fela ngolo la ngoyo oloni nguba ko buka nguba. Est-ce que tu as publié un publié bon après na bino ba to so ba vidéo kuna ozo tindela nga ponga sana ngoni pona mona ko da na Facebook mais na mona mutakala tena ofana ba tinda nga ngona gange dina mutu wana et puis mutu moka sana afandi o aminata tindela nga nini na sana ngote ponga na TV jamais na ko na te dinita muninga na TV e simbate tozo lobela ka to sala ba analyse po bato bazala na biso bato batala biso bato mayele ba yebake makambo ezoleka bato bele bazo mayele ba oyo no batinda te bazala mayele ba oyo batinda ba yebake to na tinda na salango ba mutu tel donc na te déjà ba garde fou na soka meki ka ko publier na yebike zen tel même à partir poto na porter plainte ba oyo basala makambo wana ba yeba ndenge ya ko ba garde na makambo basala tamusu muninga sango par amour asala ngo na bolingo
Ah, mobile n'a pas musique, mobile n'a pas maman, j'ai besoin de toi. Ça fait un bail, tout le monde a été bébé. Dès que moi, on a publié, film, on peut tout ça, la théâtre, a publié pour Nanini. Moi, si, mobile sera tini mbongo, balia, on a compagnie Kishasa. Compagnie Kishasa, a bengi mobile na poto. Allo, si ayo kasini nyango, mbongo tinda katolia rango, na mwasina yo. Ngamuna Gérard. Mobile atali ba 5 heures na ya ba neige. 5 heures ya ba glace, ya akekoluka mbongo, pa ya pesa yo. Kayo à 3 heures. Après son mbongo, yo zimbongo no ko lia la petit garçon mo zo pembeni. Oui, à ça là qui m'a bien a publié. Mais biso pe basi to luka to changer za ki to côté. To luka to changer. To luka to changer. Mininga zo tina mbongo na eta so famille na tindeli bango te mais azo apesi yo. Yo ke no zilo mo mutu no mo bedo ya pesa ko bilengi kuna ndi ba pesa ko mbongo. 2020 na loba kango esila te bomone bandi na 2020 osila te bato amitema mabe bato bavandela bato ba réunion bato bakena kotonga bato bakena koloba makama bato ata mutu alobaki te bato bakena kokosela mutu kokanga ka baninga bandoki bato bakena kokrea ka ba makambu bato baza azoko sexa muninga mi munoko mofonga munoko munene kwa sa de martiti mi na suka zo mona na mais na motema zo l'accélère mususu 2020 esila te zamba obimisa bino na mpoasa ndanga zo bimisa bato mususu Misamino na mposa bino ta boza mutakalizete menjambo misamino na mposa moko po boybo vana baninga te bozo kosela ka baninga makambo tozo ke na shit kalate boko no voice on muto nga zo balanga ke tinde na nini boko ko réponse na nga parce que moyena tani mona na nini na TV ça te mais boyo ka ndenge na zo répondre la boyina nga zela la boyina nga na linga na ma mo partager mutakala baninga te yo to cha entre nous so ta mutakala ndeko na yo ne ba publier bongo on va tindre la gango on va éliminer tant de pas publier de on a ça pour mutakalo ta on va publier on va continuer à partager on a mon on dirait on va publier quand je on a boya ala omoni on muto on va publier on a azande ko na za congolais asa congolaise na ko jamais bazo ba publier tindre linga ngwale yo on senga on makasi on dirait ngade mutu na bisa bangane na za sine biloko wana anene na fana na sina mitaka na fana mitaka na zakate do yo zo zela kaka ba publier sifika ba publier benga minata alo minata tinela nga mitaka eza sens te ça c'est votre ba to komana na ba WhatsApp ba komela ngalo ba tala pe mission botika biloko mo senga ngate parce que na posa na ngoti na posa na ngote autrice ya kuto autrice ya basketteur ya international master na ngai mais a tinelinga ba vidéo ya Herman na loba kango na gangela kepe na lobine wala za copine ngame na lobine ngabi kotindela ngamba biloko te na linga ngote parce que ceux qui zaki ndeko no je crois pas que lingo partager ni na yo tindela ngaba mitaka no tindela ngami nata pona tala ngo tindela ngate olingo lo baka ndeko na wi ba publier yake na kala li solo so te ngala zo vidéo en place musu to audio nini photo en place musu mais pourquoi ba ninga boninga botonga pipi na mu eza ki to côté ba sœur église ya bi be tindela so ki ba pasteur so nani botika frère moko balaki yo makasi c'est que na bible y na pangation bokena na pangation tina kata bible suffit ko ba verset on décortiquer verset wana o pango c'est alfongoli suta kitina kana so dikola pangation botika basala ndambe botika bo changer ça kitoko te basala ndambe bo changer ça kitoko te baser pe bo changer bozala te ke lokwa balate tele boso ngana tant boko tante chanson ka follow ngabla moti de la vidéo wana ni nango ochano karna mai choke odedo ni te vous êtes bibi no bango ba terre biso ke asoko sana je m'excuse sur ça mobile avant bo kenena makamwana il faut balana mais bango ko bi avant to kenena ngabe fona mona buka kwikila na mona na ndima poto kende ok pena muninga to ozana ka sali ozo tiki na yo o changer sous moi si mususu tangu yo ozo moi si mususu na église bali ta la place même des autres na quatre église c'est on a nini à longue église pour nini déjà au mona yo azo respecter le souté place bana ko bengo papa alongo papa comme Jacques nazo lo bana oti mettons bo bimene eta no bengo papa bosa constat bana mkibe mana batata na papa et tant qu'on koma papa na kiti déjà bilema libosone aza sous na valeur te to changer ba sœur na biso bo changer ba papa na biso bo changer conseil ça pour na mutu nyonso a to na shit to komo shité donc pour na ngana koloba en tout cas phénomène 2020 na mutakala pardon mo sanga mi se passe peut-être na tongo na lié na ngate peut-être mutakala tongo bo na lié na ngate
la chose qui on peut pas tiber quand na lié mais na suis malade parce que na vie na de to saka so lié on s'est exposé la maladie nyonso na pesi mbote na batu nyonso balinganga en tout cas na CPT lelo pesi mbote na batu nyonso balinganga batu nyonso oyo ba s'abonner na Super TV en tout cas na profiter l'occasion on appelle ça merci na ba abonner na nyonso oyo ba na Super TV 10 000 et quelques on a bino nyonso en tout cas merci tala kaka ngai oyo loka pamba mais bosi te ko s'abonner na chaîne nanga ata bo pesi nga mbongo boite mais ko s'abonner déjà ko tala ba vue wana et pesi nga moi 100 francs à la fin du mois et ça déjà que bino bo pesi ngai donc dans un vraiment reconnaissante devant bino na sengi bino merci na bino nyonso morete mbela donc singemi na pesi bino mbote sika bozali papa jambela ka nde toyokana ki papa na pesi mbote bele sika ozaya jisenzengo bambote bele wangler balobi mon manager depuis France na pesi mbote na Hervé Koukou na pesi mbote na ngai susu na Eugène Ngoma balobi les grands pétroliers canadiens na pesi mbote na Elisabeth Shungu na pesi mbote Pekilelo binda na pesi mbote sika ozali na pesi mbote na batu nyonso oyo balingaka ngai Ariko Nkunji 2-0 Olivier Ntemo témologie bambote belé na batu nyonso ya Jules de Miliano motema Juliette Baptiste na pesi mbote sika ozali batu nyonso en tout cas bon mariage na bino Jules de Miliano motema Juliette Baptiste babalanaki ba félicitations na bino na pesi mbote sika nyonso ozali à suivre tozala bino kana ba analyse dans la minute on a allé qu'après na yeka pa cameraman na sanga ngamoko na le phénomène mutakala weza nini to changer 2020 tant on que na 21 to changer muninga tindel pe bo moni kete bo bébé na bino era important na effacer ngo ka roli na place au public quand moi je vous retrouve après tout le monde en a sima quand ndenge zalaka na numéro mususu ba bisous na bino nyonso je vous aime beaucoup. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîtier marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème.